Kozali ebele ya kolanda edition ya KNB News amukuna lelo. Nazali nesengo makasi ya kupresenter bino yango na début ya weekend oyo. Kaka na période oyo ya ba campagne électorale nga nazali nesengo ya komona naka na bino pona kopesa bino ba information ya République démocratique du Congo. Ndenge nini makambo ezali kotambola. Kasi mingi pona ba Congolais nyonso tu besengeli koyeba ete tala mutu malamu oyo ko voter. Yo moko mitala na kwena yo ndeti na ba période ba mbulu ezali kobeta boye. Kwena bino ezali ndenge nini po okoma. Yebela deja kasi turo bakoya na maloba kitoko. Soki oyebite opesi lisusu voix kasi otikali kaka na eta oyo. Bolandi malamu. Je m'appelle Jimmy Mukendi, je suis candidat à député national numéro 707 pour Lukunga et aussi candidat à député provincial numéro 303 pour Malema. Sommet à EAC, chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a kokendete kasa délégué batu oyo ba représenter pour natina ya situation de guerre est République démocratique du Congo. The Minister of Defense of DRC representing His Excellency Félix Antoine Tshisekedi to give his remarks. Your Excellency, please. Sommet ya communauté ya Afrique de l'Est ezali kosalema kuna na Arusha na Kenya. Et si kanini chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki invité et sengelaki akende kuna. Kasi suite ya ba campagne électorale ne Félix Tshisekedi Tshilombo a délégué na ye Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azali vice-premier ministre, ministre ya défense nationale, pe ancien combattant na Antipas Mbusa Nyamwisi oyo azali ministre d'État chargé ya intégration régionale. Kasi esengeli koyeba ete sommet oyo ezali mingi pour la situation sécuritaire ya Est République démocratique du Congo na ndenge kimia esengeli ezonga na yango bato nyonso tu ya Afrique de l'Est ba kokutana kuna pona tina ya kobeta masolo pona koluka kimia erenie na Afrique de l'Est surtout mingi na partie Est ya République démocratique du Congo. Good afternoon everybody. His Excellency, I believe you don't have the translator for everybody, so I will try to speak in my bad English. And I hope you will understand me. On behalf of President Tshisekedi, we apologize not to be here. As you understand, we are in a campaign at the moment, presidential campaign. But he asked me to greet all of you and to apologize one more time. He wouldn't like to be here, but he couldn't. We believe in the East African community, of course, because this community can develop the whole east of Africa. Problem in DRC we are having and we are facing a war in the east of the country, and the meeting here was to find a way to come out of this war, because we have more than 2.4 million people displaced, and we need to find a solution to allow them to go back to their village, to their territory. And I thank the United Republic of Tanzania to welcome us, Madam President, and to allow us to have this meeting here. I will not be so long. I thank everybody for all this effort done, and I hope that this African community, and DRC particularly, with the grace of God, will live in peace very soon. That's what we are all expecting. And I hope that with all East African community member, the country will understand that we need peace, and the people of Congo need peace, and so we need to go to election. And one more time, thank you very much. Martin Fayulu Madidi, Denis Mukwege, na Théodore Ngoyi, ba fundi bongo président ya Seni pour balobi ba irrégularité ezali mingi na makambo oyo etali élection à la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Intérieur refuse d'exécuter les dispositions des articles 110 et 111 qui imposent
l'égale protection de tous les candidats pendant la campagne, mais aussi dès la publication de la liste électorale, à charge de l'État, 25 policiers à charge du Trésor. Et cette protection-là doit être faite par les services de l'ordre public. Or, on voit les candidats présidents de la République sortants qui continuent à être protégés par les mêmes forces du président de la République en fonction. Ils devraient être protégés, comme tous les autres candidats, par les forces de l'ordre, c'est-à-dire 25 policiers, comme tous les candidats. Par conséquent, qu'avez-vous décidé? Nous avons décidé de saisir la Cour constitutionnelle, nous le ferons dans les jours à venir, mais demain, nous déposons la plainte à la Cour de cassation, plus précisément au parquet général près de la Cour de cassation, parce que M. Kadima et même M. Peter, en leur qualité de président de la CENI et de vice-premier ministre de l'Intérieur, sont justiciables de la Cour de cassation. Vous portez donc plainte contre le président de la CENI et le vice-premier ministre de l'Intérieur. Exactement. Pour quel motif? Faux en écriture pour Kadima, atteinte aux droits garantis aux particuliers, corruption, abstention coupable pour Kadima et pour Peter Kazadi. Merci beaucoup. Je vous remercie. Na souci ya kuassurer continuité ya service public pendant la période électorale, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salaki réunion ya conseil des ministres kasezalaki restreinte na quelques ministres ya pamba ba détail tous na reportage oyo. Na souci ya kuassurer continuité ya service public na ba période oyo tozali na ba campagne électorale, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé Kibongo réunion restreinte ya conseil des ministres, quelques ministres nde bazalaki wana pona kosolola na ndenge nini mboka esengeli etambola mingi. Ministre ya communication Patrick Mouyaya asali biso mwa synthèse ya réunion yango. Pour sa part, la ministre des Finances a présenté au Conseil une offre de financement pour la fourniture et la livraison en urgence de produits de première nécessité dans les zones fragilisées. Au sujet de l'examen et de l'adoption des dossiers, le vice-ministre du Budget a présenté les dossiers relatifs à l'implémentation de la feuille de route pour le déploiement du système intégré des gestions de marchés publics en sigle Sigma pour en assurer une plus grande transparence. Au sujet de l'examen et de l'adoption des textes, 2 textes ont été présentés par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le premier portant projet de loi portant habilitation du gouvernement et le deuxième porté sur le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Voilà en résumé les points qui ont fait l'objet de cette réunion restreinte du gouvernement. Le compte rendu suivra pour la presse écrite et pour ceux qui auront besoin d'avoir des données plus détaillées. Merci. Numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki bongo na Kindu. Population nyonso ya Kindu balobi bango bakovote kaka Antoine Tshisekedi Tshilombo na misala kitoko oyo ye azali kosala pour la République démocratique du Congo. Population ya Kindu bazali na esengo makasi komona numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mabele na bango esika nini basololaki kitoko pona bango nyonso tu candidat na bango oyo bango bakovote na ba élection oyo ezali bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boyo kayi moko tanga tunaki motuna réponse oyo population apesaki. Est-ce que le 20 décembre la Cour voter dans la bino? Est-ce que vous numéro 10 nous vont voter? Numéro 10 donc vous votez numéro 20 dans le il dit à témoin, il dit qu'à témoin, on dit à témoin, vous votez numéro 20 dans le
nanu ozwi kandidate yebelaka deja tala makambo oyo Félix Tshisekedi Tshilombo asali po na République démocratique du Congo yango atunaki boye na kozonga na zéro to na ko avancer oponi nini yomoko sala choix. Oui, candidat numéro 707 ya Lukunga P303 ya commune ya Ngaliema Jimmy Mukenchimanga oyo azali candidat na députation nationale pe provinciale asali message oyo po na ba électeur na ye nyonso ya Lukunga pe ya Ngaliema. Je m'appelle Jimmy Mukendi, je suis candidat à député national numéro 707 pour Lukunga et aussi candidat député provincial numéro 303 pour Ngaliema. L'Eltesco toujours en service à la population na ba produit na kitoko pour na santé ya ba congolais nyonso. Papa mama nelanga oyo ndenge malili ezali makasi lokola ye azalaka na souci ya population Beltesco aye libino kwa ker oyo Africa Joyce ezali pon na santé na bino na mabota esika nyonso tu bozali esengeli kosomba kwa ker oyo Africa Joyce et surtout na malili oyo esengeli komelisa bana na biso nyonso tu kwa ker oyo Africa Joyce ezali po pesa mikuwa makasi pe santé ya bana ezala kitoko babela bela te onelanga malili ebelisaka kaka malili pesaka fièvre kasi ezala kandebi lesa oyo bolesaka bana bino botala kwa ker oyo Africa Joyce Beltesco apesi bino poye azalaka na souci ya population na ye bazala na santé malamu. Maman, papa responsable, étudiant, yom to mesana ko mela potopoto na tango elanga, yom to mesana ko teka potopoto na bawenze na bakwe na tango elanga, potopoto ko teka yango yo poto na vitamine belé, Africa chose flocon d'avoine. Africa chose flocon d'avoine ezali céréales. Ningi maman benga yango communément quaker, mais yango céréales oyo ezali na bokeseni na ba céréales mususu na potopoto mususu. Teka potopoto oyo yo maman responsable, yo moteki yo mosombe yo chayer, en tout cas ozala décider biso Beltesco to ka pa ina bino ko tali sabino ke basaka mombongo pona ko gagner pona ko lamba potopoto kitoko et sengo sala ka potopoto oyo babengi Africa chose ya Beltesco ezali original ezali bio na bio. Otuninga okozwa yango wapi papa mama yaya tala kaka na kwena bino okomona bazali koteka kwa ker Africa Joyce oyo esengeli okanga soki osombi yango mpona koyeba yango malamu esengeli otala malamu logo oyo ya Beltesco soki ezali na yango te seke wana ezali Africa Joyce te kwa ker oyo esengeli komela ezali Africa Joyce ya Beltesco yebela deja pona santé malili eleki makasi mwana mama kimambangu sombaka deja pona libota na yo palia kitoko. Général Blaise Kinimbalimba a sali message oyo bureau de lisusu te na ville ya Kinshasa asala po musala na bango pe et bon on a katé kaka des autres ya pamba oyo bazali ko sala surtout na bare ya bis. Adieu bureau de, adieu brigade bureau de awa na ville province ya Kinshasa décision yango euti wapi et pa ya général Blaise Kinimbalimba oyo atali makambo ya la pulusu ya Kinshasa mobimba ye asalaki conférence moko na bureau na ye alobaki ete makambo ya tracasserie eleki kolela ya bakinois eyokani na matoi na ye yango ye lokola numéro 1 à la pulusu azwaki décision koloba ete makambo oyo etali brigade ya bureau de eza lisusu te na ville ya Kinshasa boyoka ye moko lolenge nini alobi. Des bureaux de, oui, il y a certaines dénonciations actuellement. Je suis en train de suivre par plusieurs sources qu'il y a des bureaux de qui opéreraient encore dans la ville de Kinshasa. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport aux mesures prises? Les bureaux D sont interdits d'opérer dans la ville province de Kinshasa. Et nous avons demandé à la population de dénoncer au même moment ces genres de cas pour que nous puissions mettre la main sur
ces éléments tracassiers. Et pour ce faire, nous avons même donné des numéros de police pour que nous puissions intervenir en temps réel sur tout ce qui dérangerait tout le monde, tout celui qui dérangerait la population dans cette période des campagnes électorales ou cette période préélectorale. Ces numéros sont là et je vais les répéter pour la bonne compréhension. 0903 98 80 33 090 000 39 81. Les Quinoises et Quinois qui se sentent devant ces bureaux D à comportement tracassier sont appelés à dénoncer au même moment pour que nous puissions les venir en aide. Et je profite de l'occasion pour rassurer la population quinoise que pendant les élections, les policiers, toutes catégories confondues, ont été briefés, ont été en respectant les droits humains, de travailler sans tracasser la population, de travailler, bref, comme des professionnels qui n'ont que la mission de l'ordre et la tranquillité publique. Quand on voit un policier, on doit sentir qu'on a rencontré un agent de l'ordre et non pas un agent du désordre. C'est ça même le message qui a été lancé aujourd'hui devant tous les policiers de la garnison. Pas des apôtres, il s'agit d'un groupe d'inciviques qui opérait et qui opère depuis la nuit des temps dans le secteur de Bumbu vers Sanatorium. Et ces gens étendent leurs actions dans tous les secteurs avoisinant la station SNEL de Bumbu. Ceux-là ont été interpellés après un échange, après un accrochage avec nos éléments de patrouille, et 3 éléments dangereux qui parfois portent la tenue policière, parfois la tenue militaire, parfois la tenue civile, parfois des cagoules. Ces 3 éléments ont été arrêtés avec leurs armes après un échange de tirs avec nos éléments de police, et ils sont dans nos mires. Ils vont être transférés à Kidedou. Toyebi mosala na bango eza ko protéger population lolenge général auti koloba kasi ba bureau de ekomi kaka o tambola boye batu moko baye balingi yo bango pe bazana tenite azana na indice moko te koyoka kaka ngai bureau de toke na bureau ngo pe bokomona eza nango na susiati te na se nzete manga moko boye na se ya pont ya Pascal o tobengaka saut de mouton batie kiti moko plastique bafandi wana baza kosambisaka pe kokangaka batu kosilana na bango kaka wana kosenga mbongo eza kitoko te longonya na général na décision ozwi po makambo oyo esila na ville province ya Kinshasa. Continuez na ba décision ya malamu. Ba collègue ya Fali Poupa, ba artiste musicien, peu ba chroniqueur, ba sali message oyo pour na kopesa sous makasi na concert oyo azali kobeta na U Arena. Et oui, nous sommes de cœur avec toi pour cet exploit que tu vas réaliser ce samedi 25 novembre au New Arena. Nous demandons à tous nos compatriotes de venir t'accompagner parce que ça sera un exploit jamais réalisé dans l'histoire de la musique congolaise et de la musique africaine et surtout francophone. Parce que toi, tu vis avec nous ici. El maravilloso, el pibe de oro, el niño del mundo, el fenómeno, el magnifico. Je sais que tu vas rendre notre rêve vrai. Le rêve deviendra réalité.
famille Poupa, nous sommes avec toi, de cœur avec toi. Hermano, de corazón contigo, de corazón contigo, de corazón contigo. Bana ya Lukunga, tango ekoki, biso nyonso nsima ya Jimmy Mukendi Chimanga. Mosaleli, Ndakisa, Molobeli. Ah oui, hein? Tango ekoki, Lukunga, Jimmy, Lukunga, Ezaya Mukendi, numéro 707. Ah Jimmy, Lukunga, ezali yayo. Ah Jimmy, Mukendi Chimanga, numéro 707. Ah Jimmy, Jimmy Mukendi Chimanga, numéro 707. Ngaliema monga fula lingwala Ezaya Mukendi. Ngaliema monga fula lingwala Ezaya Mukendi. Lukunga mobimba Jimmy, Ezaya Mukendi. Lukunga Jimmy, Lukunga Ezaya Mukendi. Komine ya Kinshasa, Barumbu, Kombe na Kitambo, Ezaya Mukendi. Kinshasa, Barumbu, Kombe na Kitambo, Ezaya Mukendi. Numéro 707. Jimmy Mukendi Chimanga, Yewana. Numéro 707. Toyebi ye malamu, tozalaka na ye, azalaka na biso. Lisusu na makambo etali entrepreneuria bondimelanga, Jimmy Mukendi de leader. Oyebi ke ba jeune ebele balongwa na idéologie ezalaka, il faut zalaka asima mutu. Sikoyo ekoma penza, ide moko ye ata ya entreprise, kobanga esila, bameka esimba pe lelo, bakoma ba leader. Balanda nde idéologie ya Jimmy Mukendi Chimanga. Yango tolobi azali Ndakisa. Bana Lukunga, biso nyonso se numéro 707. Ah, topesa ye maboko ekeyo ondimela ngai kolo idéologie ye wana. Bana ya Kaluka, ya Jamaïque, ya Malweka, ya Bwadi, ya Lutendele, ya Mbudi, ya Mitendi, ya Bakajuma, ya Bon Marché, ya Montikile, ya Bova, batata bamama mpe bilenge ya Kalufungula, ya Kankokolo, Kalwano, Babylone, Chanik, bana ya GB, ya camp des anciens combattants, Tobosanité, bana ya Kimwenza, pe bandeko nyonso ya fondation Jimmy Mukendi. Mais mokolo Lukunga yeyo te, Jimmy Mukendi Chimanga, numéro 707. Kangango bien, numéro 707. Ah, biso toponi kaka yo Jimmy Mukendi Chimanga Osala molobeli na biso na parlement. Ah, Lukunga ezali yo bakisela ye molobeli mosaleli pe Ndakisa.
Jamais rata awa na KNB TikTok ya mokolo na lelo yango yo Christian Malonga muto a sélectionné yango. Ennemi numéro 1 à vie kobanga. Ennemi numéro 2 kopona pona. Kopona pona ndeni pastor. Piakera pona kapitaine lero azanga pui. Amen. Piakera zoka mutanzala. Ayo ko babiloko kobeba soka bambi otonda. Si. Eleka imunga mafuta ebele. Mais je de la place. Ne bande fodu odunda. Oui makwiti na avion de mafuta mbile bele te kotonde piaka basinya koyeba. Mamanga. Koyebite. Merci pour vos alaki ebele ya kolanda KNB News à mokolo na lelo nazalaki na sengo makasi ya ko présenter bino yango na mokolo na lelo. Kaila bino to mona ni bongo mikolo ezali koya en même temps bo s'abonner na ba plateforme na biso nyonso tu YouTube, Facebook ya KNB News pour atakata édition mon côté. Yo oyo ozali candidat ozena posa ya promotion. Belela kaka KNB bakoya wana po na campagne na yo eleka kitoko tozali. Tomona ni bongo mikolo oyo ezali koya. Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banaki no